marche ya lobby ezali opposition na peuple congolais mobimba. Pourquoi? Parce que peuple congolais aza na posa aza la libéré na régime ya mabe, régime oyo ezonyokola ye, régime oyo ezokoka correspondre na ba desiderata na ye te. Raison pour laquelle marche ya lobby ezali pona koyebisa président ya Seni Corneille Nangaa que machine à voter ezali inscrite na loi électorale te. Marche à lobby to sengi na congolais nyonso oyo alingi changement, congolais nyonso oyo alingi mboka na ye. Lobby bisika nyonso bozali na Kinshasa awa na Bas-Congo na toutes les 26 provinces, même bandeko ya diaspora to sengi que lobby to tambola. Masolo yakine avec Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi, bandeko bomesana kolanda biso, bongo ebele babengaki biso mokolo ya lobby batalaki émission tote kosa na rond-point victoire to mekaki un peu kozwa ezalaki ba interview ya bandeko ba Kinois ba Congolais ba mekoyebisa biso ba vi na bango par rapport ya marche oyo opposition bongisi mokolo ya le 26 bongo eza lobby parce que nous sommes déjà dans la soirée de jeudi 25. Lelo pe balobi awa mais Rebecca bozwa pe ba point de vue ya ba parti politique poto moni bino bo attaquer mingi bandeko ya IDPS bandeko balobi mususu ba attaquer IDPS ba mususu pe ba pesi raison na Félix Tshisekedi bongo to kozwa pe jeunesse to bandeko ya MLC bango pe ba ko pesa biso o ezali point de vue na bango par rapport ya marche ya lobby et puis na ba comportement ya ba opposant mususu ya mboka na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonsoir pour Molili DG Koti. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bongo to lingi un peu au sabiso point de vue na yo par rapport à marche à lobby bino bandeko ya MLC na ngambo opposition bozali boza komilengela lo lengeni. Bon, en fait, d'abord merci beaucoup. Marche à lobby ezali opposition na peuple congolais mobimba. Pourquoi? Parce que peuple congolais aza na posa aza la libéré na régime ya mabe, régime oyo ezonyokola ye, régime oyo ezokoka correspondre na ba desiderata na ye te. Raison pour laquelle marche à lobby ezali pona koyebisa président ya Seni Corneille Nangaa que machine à voter ezali inscrite na loi électorale te. Donc vote électronique eza te. Alors yango peuple congolais elongo na ba parti politique ya opposition balobi est que lobby tozoyebisa Nangaa parce que tobandaka koloba azoyoka te na ba prérogative oyo constitution pesi biso ya ko manifester yango totelemi biso nyonso peuple congolais et que Nangaa toyebisa ye alongola likambo ya machine à voter. De deux, ba enrôler plus de 6 millions ya enrôlé oyo bazana ba empreinte digitale te. Donc otoko benga bango ba enrôlé fictif ba longola bango na kati ya fichier électoral parce que nyonso wana ekomema kokoso na mboka. Donc peuple congolais to suto nyokwami mingi tozali susu na posa te to continuer konyokwa mandengo wana. Raison pour laquelle marche à lobby to sengi na congolais nyonso oyo alingi changement, congolais nyonso oyo alingi mboka na ye. Lobby bisika nyonso bozali na Kinshasa awa na Bas-Congo na toutes les 26 provinces, même bandeko ya diaspora to sengi que lobby to tambola moko na moko bisika bazwami tozo tambola pona koloba ke to boyi machine à voter. Maman nakoyebisa yo match ochiko beta ma awa ya mboka na biso Congo na équipe ya Zimbabwe. Mais peuple congolais oyo akotaki na match. Peuple ye moko ayembi alobi toboyi machine à voter. Mais okolobani parce que peuple azali souverain primaire. Tango aboyi likambo wana. Pourquoi yozo kangama na yango? Est-ce que olingi mboka? Donc soko olingi mboka yoka o population azoloba. Donc toboyi machine à voter. Yango wana mokolo ya lobby marche et pesameli na congolais nyonso pour que toyebisa Nangaa alongola machine à voter na ba enrôlé fictif wana parce que machine à voter wana ezali déjà
plan ya tricherie au babongisi yango en avance. Raison pour laquelle tolingi lisusu te ke maponami salami et même sous un problème et bon masusu batu puisque to sto kufi ebele. OK. Peuple congolais kufi ebele yango to sengi na bato nyonso congolais nyonso bisika nyonso bozwami lobby ezali marche pona koboya machine à voter pe koboya ba enrôler fictif wana. OK. Oyoki bongo lolenge bandeko balobi bango bandimi na bango machine à voter parce que ceux qui boboyi machine à voter Kabila akokende te. Mais tango botondimi machine à voter, c'est-à-dire élection ko salama. Et puis yé a kozala lisusu te candidat à présenter qui dauphin yende a kozwa peut-être place ya côté majorité pour azaye moko bandeko opposition pe bakoluka ba bimisa candidat bango yoza moko ya ba jeune ya MLC o bazo bongisa marche ya lobby pona bandeko ba bima contre machine à voter oyoki bandeko nde balobi okolo banini. Ndeko nazali na respect ya ba opinion ya bandeko en tant que légaliste, mais nayebi que moi ignorance ezali na bandeko msu ebele nga za informaticien. OK, omoni machine wana ezali na ba wifi machine wana okoki kozala awa ozo voter résultat oyo pesi même mutu na musika azo pesa akoki ko se connecter pe résultat échangé. Alors garantie nango za to mona be expert ba yaki awa non bango ba yeba pona ba expert ba certifier machine mais ba yeba bango ni so de ko certifier machine wana te puisque na machine wana les fait déjà ya ko tia ba wifi les fait déjà ya kozala na ba carte mémoire donc ezo garantie kimiate même sur l'excès salami contestation ko salama du fait que machine wana encore que ezali prévu na loi te biso za ba légaliser si bato basa ila kamibeko tango yo lingo salika moyo mbeke pesa meliote tina langoni ezana tina mote to peut-être ceux qui ne kwa lobi wana par ignorance peut-être ayebi yango te mais machine wana eza prévu na loi électorale te donc ezana tina te donc spawn all mboka il faut au banana ko to sa mibeko mboka tant que mibeko mboka epekisi yango mais yo ko chango pourquoi donc ozoluka nek un mobulu na kati ya mboka nga lokola monité ceux qui machine à voter le bateau ba téléméli yango ndenge congolais a boyi yango ceux qui pendant congolais a gardé décision oyo que machine à voter te monter que président de la république a kotika la toujours na bokonditi comme un processus ya ba ezali transition maman na lobby atikala na mboka na sens nini puisqu'en fait nazozonga ka na constitution ya république tala article 64 le bibo congolais nyonso aza na droit ya kotelemela mutu nyonso oyo alingi kokamba pouvoir na ndenge ya mabe ozo comprendre donc otozo sala wana c'est inverti ya prescrit ya constitution article 26 à constitution 126 à constitution et pesi biso ndingisa donc oyo tozo sala wana ezali oyo mibeko mboka elobi biso toboyi machine à voter ngai en tant que jeune ya MLC biso tolingi élection salama mais élection salama na ndenge oyo mibeko sengeli élection salama sans machine à voter parce que machine à voter et ça prescrit na loi électorale te. OK, je pense bien que tokozonga wa pona kozwa bino même na mokolo ya lobby ceux qui toko tambola na bino potoye ba ndenge nini mouvement yango ko salama et puis toko banda awa kolandela ndenge nini journée yango ekosalama tokomi so na suka po ngonga na biso pende eza mokuse bandeko bazolanda biso baza vraiment na besoin ya kotala émission de plus vite que possible na sa mbula même musala kaka mbote na deux personnes do balandi yo mbote nanga d'abord na somi ya mboka le président national le sénateur Jean-Pierre Bemba oyo andimaki malgré oyo azalaki nango asalaki sacrifice pona ko libérer peuple oyo na bokonzi ya mabe pona ko libérer peuple oyo na régime ya mabe régime ebomaka batu régime oyo efutaka ba fonctionnaire te régime oyo ekosaka kaka population balobi ke gratuité enseignement ekozala ezala te régime oyo ekosaki bato balobi bakotongela biso ba autoroute ba mzela museko le kalikolo totikala komona yango te régime oyo musala na yango
kaka konyoko la population. Régime oyebi ko garantir sécurité ya ba Congolais parce que chaque jour ba Congolais bazo kufa na beni de part et d'autre. Régime oyo et entretenu ba kulu na régime oyo et sali makambo ya mabe. Yango tolobi ke plus rien ne sera comme avant. Toboy. Peuple congolais tango yangoyo destin ya mboka na biso eza na maboko na biso moko esengel totelema po to libérer mboka na biso. Voilà mbote na pesi yango na ye moko nsomi ya mboka le sénateur Jean-Pierre Bemba et na pesi lisusu na mama secrétaire général Eve Bazaiba na balandi nyoso pe ba cadre nyoso na profiter pe ko yebisa bandeko na ngai ya mai ndombe kuna passer na za candidat aussi que lobby mona mai ndombe nyoso toza na nzela tozo tambola contre machine à voter, contre ba enrôlé fictif pour to libérer mboka na biso. Bongo baba marche ya lobby za opposition na peuple. Bongo opposition à lobby marche ezali ndeko bima to tambola po to lito combattre machine à voter na ba to yo seigneur bimisela kibiso to yebi mutuna makolo na ngote. Kasi peuple pa lobby ya zoboya na ye ya lingi élection et salama. Po koyoka kotambola nyonso wana sala yango mais jusque là résultat ezaka kaliwa kokufa o eza deuxième reportage zo c'est la bino bozomona bongo ndenge nini bato bazoloba balingi kaka machine à voter yango wana bayebi te so basala nini mais balingi kaka élection ezala po boye donc toyebi te bino pe soki bozana ba point de vue na bino tant que le vrai Congolais. Pas importe l'endroit où vous êtes, écrivez-nous. Évitez de faire ou d'écrire n'importe quoi na ba commentaire na biso na kati ya YouTube na biso eza malamu mingi te. Ozana point de vue na yo okoko benga o lobby o pesi point de vue na yo na ba émission ko landa Rebecca ya ko lobela yango soit okoko komela biso message pour na contribution na yo. Mbote mingi na Ron Lubamba sima ya caméra tonton Mwinga. Nobali ya sérieux famille Pukuta Mobimba na bino nyonso. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozana kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the InfoSays website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.infosays.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info16, bokozwa information solo. Please subscribe to www.infosaybrek.com. Like the video, watch the video, infosaybrek.com. Like the video, watch the video. Botala Infosays, Botala Infosays, Botala Infosays. Sit Iban Umboka. Sit Iban Umboka.